Mokonzi mboka fa yo kaka peuple soka zo ka peuple te eza pas simingi pamba te ba foyer na biso etondisa mina ba choc. Depuis 2001 c'est la première fois na mona mai oyo mai ekoti na ba jardin biloko ebebe ekoti na bandako batokima biloko ebeba ebele biloko ebele donc ba bilamba ba biloko tout presque ya bandako nyos ebeba bato bakima donc bakima jusqu'à présent ba musona bazoyi na bandako te oyo komeli biso na lemba embo na site elekeli biso bambula eyaka mais etikala kokoma te et déborder epesa ba famille ba choc pe epesa biso bao ba choc bule beti ebuki biso bandaku ememi bandaku netinga na telemi boy na tikali ka ndenge na telemi ka boy biloko nyonso echola toyebi cause nango te ezalaki nini po lelo ebanda ko frapper biso boye to koma na niveau oyo biloko bato baby bato abungisi bambongo ba congélateur ekena biloko do toyebi te cause nini mai oyela ki tozoyeba te jusqu'à présent do tozo ko comprendre te coincé ma nchili ekomi mukie yango monike moye mai astambola na ndenga bando tambola liboso ezate ekomi coincé yango komo bombarder côté o ezaki moi équilibre ezali boso totali bien ezaka ba compagnie ba sali biso pemena na manjili papa to komi na vie a pasi banda kuto banda ya kovanda mobile nanga va kufa tikali ko sombela nga lupango nyonso echoli lokwa ma ekotele biso briske moyen to bimisa te loko ezate to kangi ba porte to ebika ke biloko ma ekokita ngole memi na bandaku ekena ngo to komi ka bo ekotelenga na makolongulu bangobe mabena njoto to bane koteka likolo kune rose salami po ekei bandaku ekei batu bazaya kolela nde tozabo epa fatatela biso nzela oyo eza nzela moko ezosunga batu bafufu ezouta bazamba bamboka wakati ezoleka na nzela oyo bamakala me banda erozo esalami mutuka moeleka ezate mokonza mboka ya bongsela biso pont azula biso pe solution mapangu na biso babiloko na biso ekei po boye na bana bilamba kolata malunga eza lisute tokomi kabo fazula biso solution tonyo koma na bana tokomi kolala na beglise bapolele tola na bana ya propreté biso posa na biso eza bobongisela biso koto nyonso tala ndenge toonyokama to souffrir bana bazotanga sute moye to zwa susu mbongo ezate musala to banoko zwa ya mbongo yango esali nini ebebi bakonzi tolele pai na bino boyokela biso mawa soki boyokeli biso mawa te toyebi te tokozala awa wa to tokozala wapi est-ce que tokozala na mboko to tokozala na mboka nini mais mboka o tobotama tobimela iza awa Kinshasa Congo yango ete chef de l'état azwa bareleur ya malamu a soutenir biso na fiske biloko na biso oyo to perdre emekata kozongama ata na bandenge moko boye ya ba lisungi ekosala bien pamba te ya za pona biso ya za pona peuple ka to komi awa to ane na mai luka ngala obanga oyi ona ngambu koto manji o koto mai luka betela biso yango omonike makambu oyo to kutai nango depuis pe to botama to tikala pe kokuta na ote inondation salami batu musuti lelo bazongi banda kute basa libanda baso banga po baebike meteo lobaki o etikali mili ekobeta les 7 points de carbone à part pour la gare
Mbote mama komo na yo nani tozali wapi? Mbote papa to na commune Munga Fula na quartier Lemba Imbu. Na quartier Lemba Imbu tomoni pont ezali ya kobukana batu balibi ba perte biloko esalema. Betela biso ezalaka no nini ekomela bino poto. Ezaki mbule beteli pe mbule ngo ya gravité. Mbule beti ebuki biso bandaku ememi bandaku netinga na telemi boy. Na tikali ka ndenge na telemi ka boy. Biloko nyonso echola. Ebuki bandako ebele. Yo to sengi na mukonda mboka yo kela biso mawa. Ata biloko ndambo apesa biso. Ata sika kolala apesa biso. Na to na posa. Biloko nini ndeti obi ba biloko nyonso ekenda. Be ponji ba TV ba sani ba njungu nyonso na bimana lelo mote. Ndako ekenda. Ekenda kanga na ezaki place wana nyonso ekendaki. Alors bakonzi ba ozali baku ya kotala yo. Posa na yo ezali nini ba basela bino. Posa na biso ezabo asela biso pont. Alukela nga pene sika kola na nesika kola tala pa bato. Na nesika te. Nde na te mibu. Alors ozola le pa bato vini ozo mener actuel. Siko ozo mema vini. Na komi soki mutabi misize lunga na memele ezo la futinga 3500. Pona mbongo 6000 echola sekenda déjà. Mbote mama komona onani komona ngama tozana njikila na quartier Lemba Imbu. Kombo na mama Ladi na teka na carrière
mokolo ona ya boye bandako ekukoli biloko nyonso totekelaka ekukoli tobandaki koteka likolo kuna eroso esalami mpo ekei bandako ekei bato baza ya kolela nde toza boye pa fatia tela biso nzela oyo eza nzela moko ezosunga batu bafufu ezouta bazamba bamboka oyo kati ezoleka na nzela oyo bamakala me banda eroso esalami mutuka moeleka eza te yango tosenga na pa fatia ayokela biso biso ya misu tobokola bana batata bakufa donc pa fatia sala penza ayokela biso mawa abongisila biso nzela sa nzela biso tokufi ndeti boye basoda na avoleka fozala na mise mbote papa kombo na ngai mabie Mama Bie, yebisa biso vini nozo mene awa banda po oyo kenda kimbule beta kia. Papa tokomi na vie ya pasi. Banda kuto banda ya kovanda mobali nanga va kufa tikali kosombela nga lupango. Lupango nyonso echoli lokwa ma ekotele biso briske. Moye to bimisa te loko ezate tokangi ba porte to yebika ke biloko ma ekokita. Ngole memi na bandaku ekena ngo tokomi ka bo ekotelenga na makolongulu barobe mabela njoto. Donc tokomi na pasi babongisela biso ata pont tosomba ata zelo pourvu que esungaka biso na bana nde totikala alukela biso ba place ya vanda po tonyo koma na bana tokomi kolala na l'église bapolele tola na bana ya propreté. Est-ce que banda likambo ekomela bino pont ebukana ki banda ko ekei? Est-ce que là mokonzi moko akoma ikomona bino déjà? Tomoni ka député ayaki awa mais banda pa yaki pa filmer kaka batozo mona na biso solution tata mabanga pe banda bandi ko bwaka te. Donc tozaka boye kaka tonyo kwama. Osenyi nini pa mokonzi ya mboka ba ko diriger biso? Mokonzi ya mboka ya bongsela biso pont azula biso pe solution mapangu na biso babiloko na biso ekei. Po boye na bana bilamba ko late malunga eza lisu te tokomi ka boye. Faut azula biso solution. Ok, merci maman. Chikati. Awa kokosepela kota na ngani kwisa pete ezali oya biso makambo esalamaki awa nebe mabete mboka kibango Soto oloba tolo. Kasi unajua kama ukapanga kanao tomuna tere ki système moko malamu te. Na ba yela ki biso tozo ba carte ba jeton tozwaki tosuka ndenge nini? Mususu balala bandaku te ti lelo oposala na ndaku eza te. Biso a posa selekaki makasi. Koluka ya manjili akuta nde awa. Yaka awa. Tena ba problème bele tela manjili de goko. Oza no so mapango ba. Pede mapangu mayibuki ukupata ukutena ngo ndekediso maili banda tobota na mape tomona ngo pete mais c'est la première fois tolobani biso sala ba là tu écoutes un loco témé ah ouais ah nene azla panana ah ouais beta dia nas kona de nani côté ma bouche ma titi na madame
filme biso mai kende sango mbote ndeko komona onani tozali wapi bon komona vraiment muya oyo na quartier njili kilambo bayebi nga mais toana komi na monga fula bon toana séparation ya mai eluka na mai njili bisiki ekutana biso osalaka nde wana bokomaka mpe na bwatu tipe na mai eluka do tokomaka vo mama eluka so otali mopanzi eza na mpe kaka pembeni bisika tokomi awa toane na mai eluka ngala obanga oyo na ngambu kote o mai njili oyo kote o mai eluka betela biso yango omoni ke makambo oyo tokutani nango depuis mpe tobotama totikala mpe kokutana nango te inondation esalami bato mosusu ti lelo bazongi bandako te baza libanda bazobanga mpo bayebi ke meteo alobaki oyo etikali mili ekobeta siko meteo wana nde azobangisa bato moye bato bazonga na bandako na bazongi te mais biso tellement toana biso bato tokaitya na bwatu yango moni ke toza nde awa mpo na koservi bandeko mosusu bagetala bandeko na bango banini nde tozali mais apparemment boyebaka mpe nange non bon toyebi nange betela biso catastrophe esalemaki naturellement baboto na bino ekendaki bezala ebele baboto ekei emonani mpe te bacongélateur ekei bamoto ekei moye mpe tolanda yango eza ti mpo degré puissance ya mai ezalaki yango te okolanda eloko na mai po kobebisa molimo te mpo na bwatu soit congélateur moto do oke okosomba yango ata 1000 jamais to mpe de molimo ezalaki te yango monaki ke ebanda ya koleka me tobanda ya komona biloko ebanda ya koleka na mai ya lukaya. Alors mpona yo bakonzi ya mboka bosengi nini basalela bino? Bon mpona biso sikoyo tokotalaki mai ya njili bakondisi biso nanu tro mpona bato oyo bazosomba pembeni ya mai ya njili mpona kosala bakompani. Donc yokoza mpe moko ya bacause ya inondation efrape bato makasi? Eza kaka mpona bakoinse nde mai ya njili ekomi mokie yango monike moye mai atambola na ndenge bando otambola liboso eza te ekomi coincé yango akomo bombarder côté oyo ezaki mwa équilibre ezali boso totali bien ezaka ba compagnie basali biso pembe na manjili ndeti ba compagnie nini wana bo ba compagnie zebele awa ba compagnie zebele tokoma limité ba compagnie tanda minde awa nzela mobimba so izo dépendre pona biso nyonso yebisa biso parce que ozali moko ba habitant ya koto yo vraiment na ngambu kuna ezali na commune nini Montsele Sele ba esi biso ata soko lingo bima kimbantseke to okobimanjili kimbantseke do masina so kati pour ngambo ne ansili koto yo vie actuellement bo vivre ndenge nini bon c'est le biso vraiment nde to za boy vie na biso tokolo bakaki lokola ki to vivre na ba c'est moi to tambula to zonga na biso ya mokili yango to moni ke vie na biso façon to vivre ndenge to banda ko vivre na ba 2016 ba 2018 ba 2019 yango to vivre lelo to komi na vie moko souffrance makasi koza pe na 10000 boye eloko asaila ngo pe eza na ngote c'est pourquoi que tu vivre na vie moko cher ozana na courant tozana biso na courant mai pe ya pompe ezali mais mai ya pompe ezaka ba forage à part ça forage mais résidus zone na biso yango mai yango esala ya kimba tseke njili masina mais résidus zo yango citation na biso nde o bango ba saila kuna yango isa rappeler biso na lobaki mai oyo kutu kombo mai lukaya est-ce que to poussa la tikuna kasi yango tozali yango pena tozali ngape na temi tina telemi boye na telemi na trou sina ngonde ya luka oyo entrée ya mai ya lukaya entrée ya mai ya lukaya esike sangana manzi koto oyo entrée ya mai ya njili yango donc toza na kati ya mai nayebisa yo toa mosuku na noir koto oyo couleur moins claire toave na deux couleurs ya mai awa donc ndeko a expliqué il était très clair donc après muzili ezali kwa fanda nde pina na kurando pe donc ala soko zali apprenti au pousse bango ba bato bakoli awa babotami awa bango bato bakoli awa babotami awa donc c'est que nyonso elega bango bazali
tozongi ka awa toza boy tozozonga ka moko bamususu kutu bakimi bazoya lisusu te bakimi pona nini pona mbula ti mbula oyo ebebisi biso mbula ebebisi bino est-ce que à part ko perdre ndako to biloko ndako bilanga na bino pe kendaki bilanga nyonso ekei eloko moko etikali te tozwa ate eloko moko te po tozwa biloko toteka totangisa bana nyonso ekei bilanga awa pe nyonso to ezali ya ozina nyonso ebozolona oyo ezali ya oyo eza ya sika ya bie oyo pende tokozwa ke bana batanga eza te oyo tolona ya mosika ozomona te bazelu ndenge esali nyonso edindisi biso biloko awa olonaki liboso ezalaki nini o mbula ebebisi toloni matembele ndunda biloko nyonso bapondu nyonso ekei lelo tomoni oloni oyo ezali ngai eza ngai tolona sika so papa ye wana azolona bamama bango wana kuna batelemi tala totambola makolongulu tozwa bazelu po totia na kati ya bandako po tobongisa bandako. Alors bakonzi bazolanda yo mama Charlotte basimba nini oyo ezali lokola posa na bino bakonzi basela biso posa na biso eza bobongisela biso koto nyonso tala ndenge toonyokama tosufrir bana bazotanga sute moye tozwa lisusu mbongo eza te mosala tobanda kozwa ya mbongo yango esali nini ebebi bana nanga bongo te sikoyo toza na likambo ya kosala te bino nde bozwa soso na biso bino ndenge boye boy ndenge bozokende boyebisa bango kuna bango nyonso basali nini badindi biloko ebebi makambo nazalaki nango yango wana. Ok, merci mama Charlotte. Mbote mama a tozali wapi kombo na onani? Bon, mbote papa a tozali na lemba imbu kombo na ngai Maman Élysée. Maman Élysée, yebisa biso c'était comment lorsque l'inondation a frappé Koto? Papa to comprenaki pété na sere zaki mokona lundi to samedi to vandi kaka boye na ba 6h mbule bandi ko beta totala pe ba mai bandi ko côté inondation côté. Donc c'est la première fois bangana koma na mboko depuis 2001, c'est la première fois na mona mai oyo. Mai côté na ba jardin biloko bébé côté na bandako batkoki ma biloko beba ebele donc ba bilamba ba biloko tout presque ya bandako nyos ebeba bato bakima. Donc bakima jusqu'à présent ba musona bazoina bandako te ba muswa kwa na ipen ba musona mbinza bandako etika la vide. Yo pozali victime? Ngape nazali victime papa. Opereki bilanga nanda kuna yo. Papa bilanga nyonso biloko nyonso nga na 16 bandi na kati ya jardin na ngai. Na loni biloko 15 bandi moka etikala biloko mikala wana nyonso ezali na biloko voir même na ba pondu na nyonso e baby. Donc nde nazabo na tikali kaka mutu nzamba sala mbongo ezate moyen na bandi ya misala nanga ezate bilanga na ngati nde bozomona etikali plan na plat donc nazomona te place nina ko banda place nina ko sukela donc ça ne va pas. Et comment qui tient niveau nini? Papa. Dépassé qui Papa mai penza donc so bokomi kutu na pont luka boko mona limite à pont likolo ezaka likolo mais mai débordé tina pont ezokwesa même voir même bandako bangare ezokende ba congélateur ezo makata bandako ezokouler donc mai débordé na niveau moko incroyable na to mona te ka voir même la ba ebale na to mona inondation modèle wana te. Est-ce que et la cause où esali ki mai wana ibana ko bima ko frapper binyo makasi bo? Papa boto yebi cause nango te ezalaki nini po lelo ebana ko frapper biso boye to koma na niveau oyo biloko bato ebebi bato abungisi bambongo ba congélateur ekena biloko do to yebi te cause nini mai oyela ki tozo yeba te jusqu'à présent do tozo ko comprendre te. Message na yo pour ba konzi mboka ba simba nini uti pana.
en tout cas bakonza mboka ba raisonner kaka biso ponde toza par terre toza na mbongo te toza pe na moyen to ko bandela vie na biso te do bakonza mboka ba raisonner kaka biso to mone loko biso to ko sala te ba raisonner kaka biso surtout ko lia la biso comme très difficile biloko nyonso biso to liaka eza lisusu te to éviter ko vivre ndeni bambongo na maboko eza te biloko na bilanga eza te. Ok, merci maman. Mbote ndeko komo na yo nani awa tozali wapi? Papa Mbote boye malamu to yambi bino pe na esengo mingi. Ngai kombo na ngai Kayombo Mundongo Jansi. Tovandi na Lemba Imu na Njili Kilambo. Mais ya regreza kaka mingi ya koloba po oye komeli biso na Lemba Imu na site. Elekeli biso bambula eyaka mais etikala kokoma te e débordé et pesa ba famille ba choc pe pesa biso ba choc ya regreza mingi ma eye e débordé makasi ezindisi ba biloko na biso ya ndako ba musi ba congélateur presque ba biloko ya palais nyonso etioli et salimo regret nombre ya bateau tozalaki na site ebele bazaso awa te bakomi disparaître Paris pamba te bisika ya kotia mutu ezate yango ete tokosenga na chef de l'état bayaki ko registre biso awa bazwaki biso ba kombo bapesaki ba jeton tokosepela ba jeton o bazwaki wana ba réaliser atelo mo malamu po e consoler ba foyer oyo etikali na kati na site po mawa souci eza fort yango tokosenga na bino vraiment bokomisela biso maloba pa chef de l'état pamba te ndenge a soutenir baninga otomoni na bekran bisika eingeli abateli bango a protéger apesi e fiske oyo eko consoler ba foyer na bango biso pe komela biso bongo po toza na mwa esengo ya koyeba kete toza na mboka bakonzi bazali o bazo kamba pe bazo registre na ba image oyo ya malamu ya ko consoler peuple ma biso na mukusi eske ndaku na yo ezali to ekendaki ndaku na ngai ezali mais biloko presque nyonso ebebi biloko nyonso ebebi na ebite biloko nini suna wacha na ndako na mnicho naza pe suna moyen te moyen zate yango tosengi toleli epai na bino bakonzi tolele epai na bino boyokela biso mawa soki boyokeli biso mawa te toyebite tokozala awa wato tokozala wapi est-ce que tokozala na mboka to tokozala na mboka nini mais mboka o tobotama tobimela eza awa Kinshasa Congo yango ete chef de l'état azwa bareleur ya malamu a soutenir biso na efiske biloko na biso oyo to perdre emekata kozongama ata na bandenge moko boye ya ba lisungi ekosala bien pamba te ya aza pona biso ya aza pona peuple soki ezo réclamer ba droit c'est que mokonza mboka fa yo kaka peuple soki azo ka peuple te eza pasi mingi pamba te ba foyer na biso etondisami na ba choc yango ete bomeka ko soutenir biso na ba choc oyo ezwami pa epai na biso tozala soutien po kimie kota. Mbote ndeko kombo na yo nani awa tozali wapi? Kombo na nga Mariam awa tozali na komini ya Monga Fula na Lemba Imu. Ndeko Marlène tala caméra yebisa biso inondation frappée bozali no ndenge nini na situation wana? Bon, ma ifaso ekota kina biso moko telekela biso 5 minutes ezebele to perdre biloko ebele na kati ya ndako. Biloko ebele penza mai nyonso mai to kima kikutu. Nzamba yokeli biso mawa mai ekiti yango moni tozongi me biloko na biso ebebe ebele penza. Biloko bebi ebele bon c'est souvent non nini mai comment il la limite ni neto tali tamira wanda. Bon, mai comment kiti kotoli. Loko abiso kuna na sesko mai mata kiti bikote ya porte likolo. Moya kozwa biloko ezate na bana mama loba kaka to kima biloko etikala nde to kima ki biloko etikala. Ezaki na butu to na moi. Ezaki na moi esama ki na 11h. 11h maizo ya expliquer biso na no. Ezaki samedi vers 9h na to monika ka mai mati. Komata mai mati après toboli bikote ya pokuna mai bandeli kuna après banji susu liboso nde ye sangani siko ekutani domoni eloko wana isalama. Alors bakonzi mboka batu bazola na bino partout na monde
basimba nini ezali kwa posa na bino bayokela biso kama toza kosa bilo na biso nyonso oyo ebebaki bazongisela biso tozosenga mpenza na bango bayokela biso mawa mpenza ya mawa na bakomini mosusu bato bakufi me biso awa ata moto moko ta akufi nzambe abateli biso biloko nde ebebi ebele biloko ebebi bayokela biso kaka mawa ata mwa ndambo bazongisela biso. Moi, été un sentiment. Tellement on me le coupe moi ouais moi. Bien, bien, attends la main, bien. Moi ça va filer sur mon moyen. Attends la main, père, tu as capacité au moyen fort. Ouais ça c'est bien. On est. Comment là? Oui, ça faut ça acheter sur point ah, c'est sur point. Parce que tu les gars moi on a tout dit.